saka kimia yaka osunga ngai ona sembolie miso na nga na ngomba Yesu esika lobiko na ngai kouta nasenga na mboka nini ye naluka na ndako nani ye papa nyonso na bana na ye yanola losambo na ngai. Merci Bandeko na banzi bolandi nzembo kitoko papa na biso frère Clovis Makola witi ko imbela biso na symboli miso na ngai likolo na ngomba papa na biso moi motuna na kotuna parce que je pense bien que yoza congolais batunyo so bayebi Clovis Makola oyembi kaka nzembo pona nzambe bongo pona makamba Congo ndenge vraiment Congo na biso ezabwe ta nzembo ko yemba pona nzambe ya sala na Congo to bondela kolo Yesu nzambe yako sala yaya to simbana na maboko donc to simbana na maboko mais lelo vraiment na kati mboka na biso bino mo boyebi situation oza koleka na kati mboka na biso to simbana na maboko or ke balobi ke prière te mais makasi nde na musala donc to simbana na maboko mais to sali rien makasi na musala donc ko réveiller peuple congolais ndenge ni to ko elobama ete batumi bali bakoko tamola malamu te soki bayokanité donc tant déjà to simbana na maboko eza déjà signe ya unité donc to simba na maboko to symbole miso donc to bonde la kolo Yesu nzamba ko sala parce que likia ezaka pa Yesu muto ko réussir te pays mo te ko avancer so ba likia na bango pa na Yesu te yana na biete to simba na maboko to bonde la kolo Yesu lokola bana Israël ba sala ka po nzambe asala ba senga ka po nzambe asala na bango mi balé mode la fin après tu vas continuer sur deuxième partie après. Comme des locaux. Ah, la lobby. Ok. Autant bien quand tu aussi les sangs pour. C'est pour ça même pour qui t'en a des livres. Et il y a bana. To sang après kilt, vous savez après kilt parce que la lobby on est comme sur makamu susu. Tout ça après kilt hein. Na wala ka tout to clôturer après kilt alors. To clôturer après. Mais oh, c'est beaucoup clôturer après qu'il et changer te. Te biso za. Mais lumière on est aux andemoteurs. Ouais pour lumière ils ont utile là. Lumière to bac sa projecteur moi. Bon bac sa projecteur c'est pas grave. On peut clôturer même à c'est quoi? Autour du moment de la fin, ouais. To clôturer la première partie. Et c'est quoi le mot de la fin sur toujours sur la vie chrétienne? Oui, c'est la vie chrétienne. Ok. Merci bande konyos buza kolanda biso na 3W radio télévision lisolo vraiment to comme na suka ya masolo na biso ndenge tolobaka sombele sombe vraiment to zanaki na papa na biso papa Jean Piba pe ndeko na biso frère Clovis Makola to comme vraiment na suka na sombele to pasoli mpoke bande ko bolandi biso na kimia nyosto papa na biso liloba na yo nini ya suka oza ko yebsa ba auditeur na ba auditrice nyosto oza kolanda yo na 3W radio télévision lisolo. Les Kambassou, quand on a parler de témoigner sur Jésus, nakanisi tant oyo et pesi penza biso penza te pona ko kota na mozindo ko pas na penda poke ndenge nini ngana yambaki Yesu et puis banana yambaki Yesu ba bikamo ni ngona kota na kati na vie chrétienne na ngai et vous appelez malamu mingi ndeko na ngai yo oyo amena no Yesu te et ki ngonga ngo belami pona yo tant mususu en regardant seulement film auto vidéo oyo et to DVD oyo et amener vraiment à décider et de à partir de oyo ozo décider tout à disposition pour le Yesu Yesu aza malamu Yesu yaki pona yo Yesu yaki pona ngai Yesu yaki ko libérer biso na mokili et ndeko na tina nini kasi ko bumya bina kati na mokili ngonga yango ebetemi pona yo telema kene ko lukelungu na Yesu et Yesu wana oyo akufaka eke na troisième jour asekwa ka ndeko na ngai soko lukelungu na ye na kanisi okomona bikamo mingi na kati na bomo na yo
Merci okomona bikamwa mingi na kati na bomoi na yo ndeko Luka Yesu wana po akufate alamuka azali toujours lelo lobby libela na libela soko landiye ndenge ndeko na biso mokano zaraki asili koloba okomona bikamwa na yo ya solo ba ndeko ndenge tozali ko continuer neto epsaki bino na radio du solo to komi vraiment na suka ya sombele sombe na kati ba masolo na biso to le kanepa ya papa na biso Clovis Makola vraiment apesa liloba na ya suka na ba auditeur pe ba auditrice nyonso bazali kolanda biso na 3W radio télévision Lisolo. Ah, merci beaucoup pour le mot de la fête d'abord na ngina remercier radio Lisolo na ndenge bonimi ko yambanga na plateau na bino vraiment nzambe apambola bino bokene liboso nzambe a soutenir bino malgré tout que ba difficultés ebele mais pour ezalaka pour tozana dans les temps nzambe vraiment apambola bino. Et puis, n'a pas de sous cause na plateau, na papa Nangazara, grand frère. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps, tout le monde a été, tout le monde a encore le Bamakam Nanzambe, et zo salanga et sengomingi. Et puis, ils ont fortifié encore plus davantage. Et puis, quand on a écouté ça va Nanzambe, quand l'album Nanga Yasika, où il y a exploit de la 9e heure, et ça déjà sur les marchés. Ceux qui ont accueilli, na Bruxelles, na Paris, partout, au monde ango, au Koyokango, malamu, au comprendre, ma camine, le frère Clovis, et Nikoloba. Ceux qui parfois on attend que Katolingo quand même avant Gunango soko beti na YouTube Clovis Makola frère te obetika Clovis Makola ba clip ekobima otali na belela nzambe na symboli okoyoka nani ye akotaka makambo na ngai nani ye asala sanza ekoma ya kalateo okoyoka ngo ko comprendre nini frère Clovis aimi na kati na banzimbo. Merci na bandeko nyos to bolandi biso na mpokwa mwalelo to komi vraiment na suka ya émission na biso na banzi bolandi frère Clovis Makola ndenge bokoki koluka koyoka nzembo par YouTube bolandi